para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, manu se kaolo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, boya ebele, na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bonjour ba maman ya Barkinge Dagenam, bonsoir. Na ero ekokutela bino na tongo na après-midi. Vraiment ba maman ya Barkinge Dagenam ezalinga mama wivini ndeko na bino tovai na Barking biso nyonso ba mama ezala na Dagenam ezala na Barking tozaka bureau moko vraiment na l'équipe na senga nanu liboso ba merci pona biso nyonso ba mama ya Barking et Dagenam en tout cas na bandeko nyonso o bayaki na nde tozaki na matanga ya ndeko na biso mama Colette na kati ya Barking en tout cas na moralement physiquement spirituellement en tout cas tozaki na bango ensemble totikaki bango te ute bandeli ya matanga ti mokolo tokundaki ndeko na biso tozaki vraiment ensemble ya mibale na lina bakisa même na misolo na biso lolenge bolingo tozaka nango na Barking et Dagenam ba mama nazolekisa maloba oyo bandeko na ngai totika te bolingo wana bandeko ekola kati na biso ekola o nyonso ayebi ezala na baburo mususu oyo bayaki bamonaki lolenge biso tosalaki bango pe bakokopie parce que ezali kamba malamu bakopiaka toujours ya malamu yango na yelelo oyo na ekotelemisa susu bino ba mama ya Barking et Dagenam biso ba mama ya Barking et Dagenam bolingo wana tozana ngo na kati ya communauté eza réunion te eza kaka bolingo tolakisaka tango likambo ekwei toza poto ne tolobaki poto eza bana na bana toza bana na bana toya awa tosala famille na biso tosala awa tozalaka soki likambo tolandanaka totikaka te bandeko na ngai oyo bino bokokaka koya te bokokaka pe komonisa elongi te bokokaka loba ko ngai milie ba congolais bandeko na ngai tango tozwaka makambo tomona mindele te tomonaka ba Ghanéen te tomonaka ba Nigeria te tomonaka ba India te ba Pakistanais te tozala kaka biso na biso tokabolaka mawa tokabolaka pasi tokabolaka bisengo donc yo muto lingaka komonana te please na bondeli yo muto lingaka pe ko contribuer te please na bondeli yo na kombo na Yesu Masia de Nazareth ndeko tomonanaka balobi te komonana ekoma kwa ba camarade te eza suki kambo yoki ato yebi mutu wana te metango yo yoki ndeko tombola makolo na yo koma na esika wana kayeza wana muko yo koki mama po esunga libota wana tana mai ya pamba koma kombono na kaye liwe yake yebisaka te tango yake la kakate to yebaki te lelo oyo eza dimanche to yebaki te vendredi to kowe ko ketika mama Colette na Lilita moko ayebaki ngazala kite même ye moko ayebaki te ke na azokufa ayebaki yango te
Meme mobali na ye meme bana ne bayebaki yango te. Mais mama ezali likambo ya nzambe. Nzambe soki mokolo ekoki alobi bon lelo elaki ekoki ye moko ndenge atinda biso na mokili ye moko mpe ndenge alobi na kati ya makomi na ye abanda koya kozwa biso moko na moko yango ezokokisama ndeko na nga nalobi kaka na motive bino bandeko na nga na telemisi bino bandeko na nga oyo bozolala na ndako oyo bolobaka nga milia bakongole ndeko kongole aza ndeko na yo milia bakongole soki oye te bongo koya na milia banani nalingaka bakongole te soki oboyi bakongole kolinga nani yango kaka nabwaki mwa mbela. Merci na ba mama ya Barking Ngeda Genam. Merci na ba mama nyonso batata bautaki bakote na bakote. Oh il faut Dieu Croydon bayaki na sika wana esina lopanga mama nanda kwa mama Colette. Nzambe alola pambola bino. Nzambe alola mona bino. Apambola bino. Esika misolo ebimaki bolingo bolakisaki mvulo ezaki mokolo wato poli o nanto pola bongo te to poli mbule bandi 10h mbule ya kosila 22h bandeko to tika ki muninga na biso te na kati ya libulu to njimaki to pola mbula to bimi na sambula to ke esika matanga ezali na sambula to zongi na sambula baninga bolingo wana ekola kaka ekola lisusu parce que o to saki mukolo wana o na nzamba lola atondaki ne sengo to lakisaki bolingo bana na nzambe yango na senge pa ina bino bandeko na ngai esika nyonso yoki likambo ekwe ndenge toza na buro na biso Barking Ngeda Genam to kola na bolingo wana bandeko to yaka bandeko to mona na kesika likambo ezali bandeko to chaka kombo na kaye ba mama ba papa Tamsu papa mama keneki musala na koyebisa bino eloko moko mama Colette azaki malade tanga beli soki likambo ekoi na communauté moi toyebisa ezate me mobali na eto oyebise ke toza na matanga soki biso te mutolobi ata mutu muso ayebisi mobali na yako telema aye kotika contribution. Mama Colette pe soka yoki yango omona yebisi papa mbalobi nanga matanga eza sika boye papa kero kotika mobali na koya aye kotika contribution kombo na kaye koti bandeko nanga na telemisi bino na lelo na telemisi bino oyo bovandaka oyo to telemaka toyebi oyo atelemaka na watelemaka te kasi nga na sengi bino biso nso telema tozali boke Barking Ngeda Genam eza réunion te banga na kotaka ba réunion te ndeko langa eza réunion te eza kaka soki tozwi pasi ekoki mpe kozala tobalisi ndeko tanga yebi numero na yo na invité ndeko wana aye esika mariage ya ndeko ezali to ya mwana to ndeko toza na bana oto pe ya biso moko bandeko boya biso ba mama Barking Ngeda Genam na balisi mais eza réunion te na tanga matanga ndeko to chaka kaka yeso matanga kwei soki matanga toke ko chaka et puis na symbole bien please en tout cas nazo beta seteka na point wana to chaka kaya Barking Ngeda Genam na matanga kwei na Afrique te okufeli pe na France te na Belgique te please na États-Unis te na Allemagne te donc na Europe te na Amerika te na Asie te please po nazwaki ba réponse mingi na point wana mais bandeko to chaka kaye na moto ya kufeli biso sur place na matango tozwi sur place na kati ya Angleterre na kati ya Barking et Dagenham wana nde toye to cheka ye po kaye wana esunga bandeko na biso meme na mai meme na mikate en tout cas bandeko oye betaka bino libaku oyo nga nazoki matanga bocheki kaite nazoki ba réponse wana kasi nga nazongeli bino na kati ya audio mpo na sembola po ta moso olobaki oza mpe na foti te oyebaki te kasi nga nalobi ezaka mpona oyo akufi awa na kati ya Barking Ngeda Genam oyo akufi na Afrique te please toyoka ngo malamu bandeko na nga balinga na nga bamama na nga baleki na nga bana na nga bafrère na nga basœur na nga please na bondeli bino na kombo na Yesu kobeta libaku te longola libaku soki oyoki ekwei mama tobandaka na 50
mais ceux qui ont le coquille 50 au pied, ils ont ma bête. Ceux qui ont coquille 50, ils ont camboté, tout fait nombre. Et au somba mai, et au somba ji, et au somba mikate. Baninga, au pego tikala. Toke sika mowe ya kufaki, to pesi bandeko, to pesi mobali. Ceux qui mobali m'ont fait, ceux qui mobali m'ont fait, to pesi mobali. Ceux qui moi c'est, to pesi pe moi c'est. Baninga, bandeko na biso mususu. Naebisa bino kako eleka pa mama Colette. Oyo bayebi mama Colette, bayeke na compte ya mama Colette. Mais musalo ba mona ki to sala ki. Elekeli bango. Ezalo kwa misalo biso to sala ba kinge de genami. Bandeko na biso bazana ba buro mususu. Bazo copier. Po ezali kama malamu. Bongo yom to vandi na kati esika makama malamu elekaka. Boni okovana ndako kocha kombo te. Boni ndeko na ngai. Bandeko na nga. Bandeko na ngai. Famille na ngai. Oto sala awa na banki ngeda genami. Famille kitoko boy tozana ngo. Bolingo tozana ngo bandeko na sengi bolingo na biso wana ekola kaka. Ekola. Ceux qui ont quand ba tingi eda genami azaka camarade ya mutu te ezaki camarade te ezape kipiri te ezade bolingo ya bana toza bana na bana bolingo na biso tozokola tokomba mame tozupe bakoko na biso pe bakobota soki nzambe abateli biso. Eloko nga na sengi kaka. Merci. Na bandeko nyonso. Biso nazo senga merci na biso nyonso. Même ngai wivi na misengeli merci. Na biso nyonso barkinge dagnam. Merci. Nzamba pambola biso nyonso. Tokende liboso. Bolingo na biso ekola. Merci mingi na maloba oyo. Bandeko na nga totelema. Eza nango renyote. Eza renyote. Nde nazolo baboy. Babenga kinga lisusu balakisa nga photo to kufeli ndeko mususu. Aho na thème suivio. Baliga mona na kateme biso tozabana na Nzambe. O to tonda bolingo. To linga to yeba. Eza ndenge nini? To luka adresse. To lekisa pe kakawa. Oya koyoka ngo mama to koma. To chaka ye. To pesa o biso to koyi komona nango. Nde to chaka 50 kitana se. Ceux qui ont 50 p kokanga loboko te. Ceux qui ont nango te komi tungisa te ko beta pe libaku te. Chaka koyo mona nango. E sunga famille wana. Tolela ndenge Bible lobi, tolela na ba o baza kolela. Bande kolanga esengo mingi na ndenge Bible lobi esengo mingi na moto akei na ndako matanga. Mama na ndako matanga to yekola ke bele. Na kati na feti to sepela to obina to omela to lia. To sepela kaka. Mais ne sika ya pasi ya kolela. Ndenge makomi na Nzambe zo ebisa biso. Oh moninga. Elobela biso ebele. Nazo tala ndeko lango alali. Bongo ngayo na tika na lekie na nini? Yesu. Total eloko wana. Total yango. Baninga totelema. Elo no lobaka totelema. Yo oyo pesa rate. Yo oyo linga pe ko yate. Limbisanga boza bandeko nanga. Linga bino mingi. Mais na peska message. Ndeko nanga telema. Longola makanison. Même oza pasteur, même ozali mwasi ya pasteur. Ndeko bo telema. Nazala baninga mususu, ba mama pasteur, ba tchaka pe contribution na bango. Na kata kaye, pozo tala naza congolais. Nazani na baki ngeda genami. Oye kweli bandeko nanga ko kweli langa pe lobi. Ba tchaka. Yo pe ndeko nanga ovanda na ndako. Oyo lobi na okende te. Naza pasteur, naza mwasi pasteur. Oui, to boite. Kasi sika pe ko ya gagner ba âme. Et sika pe ya gagner ba âme yango yanati. O teipe liloba Nzambe toza em suto vena matanga bo muta o te azate muta o bonde la zate. Mais présence notanga komi ana yo mama pasteur, yo pasteur. Mbala mota to solo lipe mingi te to bonde la. O tei to bonde ezali pamboli. Ezamu epe ko gagner ba âme. Bande ko to telema. To telema ezala ngo renyote. Eza renyote. Oya kolobo renyote te. Mutu ba osala renyo zate. Mokonzi pa zate toza biso nyoso ndenge moko. Tamsu yo pe kote ozali o Congoli. Ngala awa na batazana ba kote nga awa na Congoli 100. Na Congoli 200. Oye na ona kayo komi komba moto nenga peke mbongo. Tozaka bongo. Tosaila bongo. Na ko ba na ko pesa exemple ya mama Paulina. Mama Paulina ya Dagenam a Congolaka. A Congoli na batu ya zana bongo pemeni wana. Mama Pela oya viedelo a Congolaka. Yikuta kongola tina kata musala kangi batu azumbongo akongolaka. Mama Nenete akongolaka mbongo
Mama Beya Tukle ya Kongola Kambongo, mama Elisa Lituli ya Kongola Kambongo. Toza ebele mama Pierrette ya Kongola Kambongo. Ngai mama Wivi na Kongola Kambongo. To tikela yango mutu moko te. To Kongolaka. To kutena yo ndeko toza na matanga kuna. Ata ngaso na monyo na nzela Kongolais na osenga. Toza na matanga. Oto yebi ndeko to ko kipe ko yeba taza ndeko na yo. Baninga na nga bandeko na ngai baleki na nga ba mama na nga to telema. Bolingo na biso Barking Ngeda Genam. To continuer. Ezaki place à kolela. Mais to pesi ba bugo muso esengo. Babi oh bino bosala makamine na boy. Musupe mbali boso matanga na Barking. Oh ba yaka ba yebi, ba copier déjà. Oh ba yaka pe koto te tam so yebi na yemutu te, mais tant ba moni pe mama Colette, ba kentsela ba croydon, ba copier ba bi eloko to uti komona Easter. Na to mona te bandeko bolingo. Ezipa kebela masumu nde makomi na nzambe yebisi biso nga na symbolika bandeko nga na lobi ndenge papa mobala ndeko na biso akufi papa Miguel mobala mama Colette achela nga akomi message abi mama na yebi bandako ba numéro ba mama te mama Wivini na part na yo message yango na komi tindela ba mama nyonso na batata nyonso ba oyo yebi ba numéro ngai na komi oyo na tindi onga na zana ba numéro na bango onga na zana ba numéro na bango te yo mto zana na tindeli yo partager pour bandeko nyonso mone sala ke sengwa na tango ndeko asengi merci na bolamo bolakisi na bolingo bolakisi toujours basenga merci yo peut partager yango ce qui peut audio oyo panza mama Deborah panza yango yo za muta media panza ekende tina ba koto ba yebi ba yaka pe Barking Ngeda Genam te prouver ka ba copier mobile ndeko na biso mobile mama Colette papa Miguel asengi ba mama nyoso Barking Ngeda Genam merci pour banda mwasi na kufaki le 4 mai ti le 4 juin botiki était bozalaki na yo ensemble amoni yango alobi na nga mama Wivini na yaka kotika mbongo na yaka pe na vai na nga tie esika mokolo bokundi tokundi tovandi na yeba ndenge lekelaka te nzoka nde lekelaka boye nzoka nde salaka makama minene boye yoka ba témoignage ndeko mobala ndeko na biso asengi merci malgré ça na passe pas bungisi molonga na ye matonda ki na sengo na bolingo to lakisaki to continuer bongo alobi merci ngape onga na bakisili boso ba commentaire na tie commentaire te mais na symbole bandeko potom su ndeko msusu pa elo ba maka mbongo ba usana ngonini ba mbongo twa chango wapi mais ndeko to souhaita akufa te atanga na souhaita ngote yo po souhaita ngote kasi ezali kambo comme elbiso yango na sengi merci ngape na sengi to mi sengi merci na zone sipe merci au mobile na